Boy malamu na émission na bino ya mokona lelo obolinga kolanda mingi la personnalité TV elongo na votre humble servante Vinicia pièce contre pièce moi sozo sa mosala kitoko o wapi wa me marabino ti na ti no bike boza ebele bozo kota déjà bo s'abonner le plus pe bo kota boluka ko sa ba découverte ya ba wenze na bino obotika tango molai biso kande to barati na ti to komisa bino ti na ti lelo toza bongo na wenze ya commune ya Kisenso o ezwami précisément na coin ya cimetière to pe ba bengango wenze ya bambu lelo tozo solo lande na ba mama ya wenza bambu na oetali ba achat na bango lolenge ni bateka biloko na bango nebike bana poto bolingaka ba mbinzo mingi bolingaka ba maebo mingi vraiment eza wana lelo to talisa bino to solo la boyeba ndenge nini bateka biloko na bango sans plus tarder na pesi bongo ba mbote ebele na ambisi bazabaka na mo général John Kimbambu Arlette Matoko Liswa Nzambe ba diva Westwood ya Givua Mama Boko Bank na London City ba mbote ya tro na bino na bike bolingaka la personnalité TV makasi na biloko nyonso o etalisaka bino tukabozaka jamais de si na bosani pete mère boss mama Doris le mama sa motema malamu sans plus tarder toza déjà na kati ya wenze toza déjà na mesa moko o brosepela mingi boluka koyeba ba prix na yango soki eza combien wapi bozala jamais de si donc soro ye kin oza posa olia mbinzo oza na posa olia makayabu oza na posa olia wangila ozwelango musika te mesa yango yo nazola kisabino mbote mama mbote mama kombo nani kombo nanga ma Blanche Kuchesa Mambu tomoni na mesa na yo babiloko ezebele ozana mayebo ozana sorte belé ya mayebo mibale mobimba ozana bambinzo ozana nguba ozana bambiso kauka bamakaya busiko balandi na biso la personnalité TV bon balingaka précision bazana besoin bayeba babiloko oyo boteka ngo combien po azane mosika tant mosusu alingia ya azana posa alia mbinzo azana posa alia mwambisa kokauka mbinzo na bino boteka ngo mbinzo na ngai na oteka ngo ça kombi 2000 francs vers 1000 francs na moni eza ba sorte mbinzo mibale nyonso to eza ka prix moko bon ya minene eza 2500 vers 1300 ebongo mayebo botiango mayebo pe ça kombi 2500 vers 1300 tomoni ozapena mbika ozapena bambwengi bawangila eza ba madesu eza ba biloko oyo balanza la personnalité TV baliango kala bayeba rapenza lisusu te est-ce que bakoyi koyeba ba prix nango mbika wangila soki eza na combien mbika eza kopo na 1500 mbwengi eza na 2000 francs wangila 2500 na kopo tomoni pe bambinzo tomoni bamadesu tomoni bamakaya boma tolinga beaucoup plus opesa biso lisusu ba prix ya bambisa kokauke surtout eza vraiment biloko oyo balanza la personnalité TV balinga kolia mingi sans plus tarder tozo tambola toza na kati ya wenze mesa eza vraiment monene tozo tambola po bomona oyo ezali babiloko na bino obolinga mingi mesa eza monene kande na ebisaki na bino wana bomona ki bambinzo bomona ki ba wangila bambika siko toza vraiment na mesa ya bambisi ya kokauka tomoni mama ana bambisi ya minene azana mbisi ya sorte nyonso balanza la personnalité TV bozala jamais déçu azana ba sorte ya bamakaya oyo boko sepela vraiment koyeba ba prix na yango mama tozo continuer na yo elongo bambisi okauka no tomoni otandi ebele otango ba prix oya minene ba prix nango ezali 10000 ba 5000 3000 2000 wana ba prix nango eza déjà liboso wana 1000 francs 800 700 en tout cas na ba prix nyonso e bongo makayabu o 10000 francs o ba 4000 1000 francs 800 500 700 nyonso ezali soki mutu alingia somba
alingia somba za besoin somba biloko ebele ba makaya bo ebele ba mbiso ka okebele eske oza pe na capacité ya kotekela ye to ke kosombela na otekela ye nde naza bomuso ezanda ba carton pe ezali na obimisa na lakisi ye na tekeli. Vraiment balanti ya la personnalité TV bomoni ba mesa na biso bomoni biloko ebele nebi ke bozala jamais déçu potaka bino bat bozali banda bolinga beaucoup plus bambisa kokauka bolinga ba wangila bambika biloko yango obino bolingaka biso totalisi bino yom tozana besoin oyekin ozana besoin ya koliambisa kokauka contacter la personnalité TV toko mema yo ti epai ya mama okozwa vraiment biloko ya kitoko tomoni pe na mesane azana nyoka ya kokauka. Donc ozala jamais déçu biloko obolingaka obolia kala depuis bokenda soko yekini po liango oliango na facilité elongo na mama na biso so bengi na la personnalité TV. En tout cas match koto eza kitoko makasi poza na mesa moko ya munene oboko sepela ndenge to baki tozokoba toujours na kata wenze na biso toza déjà na mesa na biso esika o tomoni mama azokata fumbwa na ebike bana poto bolinga fumbwa makasi mama aokata fumbwa apesa biso ba prix o bango batekela ba fumbwa bomona meso boete mama ndenga za bwabiye ateka do ya tekaka moye zate to solola naye obetela biso masola fumbwa ayebisa biso fumbwa ngo batekaka ngo combien est-ce kaza na capacité wana ya koteka pe ya ebele. Sans plus tarder to découvrir ensemble ngana bino ba question na mama mbote mama mbote yaya kombo nani Mazanga Ngimba moni yo ozokata fumbwa ba fumbwa ngo ba mupiku nango boteka ngo combien mama fumbo yanga eteka makasher ponga nateka kambandaka mbandaka ezalaka bololo te ezalaka pete makasi mupiku nango ezana 2000 mupiku nango ezana 2000 francs mama 2000 francs na bike balanzi obozali banda 2000 francs eza déjà na $1 wana ozwa mupiku ya fumbwa ya biende kalobi ba fumbwa na ye eza ya mbanda kado ya te kara fumbwa mo ya kitoko. Sans plus tarder oske mama soki mutu alinga somba fumbwa ebela za libanda mboko te kara natekaka mama nalukaka mbongo natekaka yebele osomba ya $100 na koteka ya 50 na koteka. Est-ce que ce teke la pe déjà mutu pe libanda pe ya mboka ba ye o teki pe déjà la teka batu na poto si ekembala mibale. C'est que soki mutu poto alingi asomba fumbwa azala sûr ka rozwela ngo kozala kozwa wana ezaki mesa ya fumbwa tomoni mama lobi ye atekaka deja ba fumbwa ti libanda ya mboka atekaka so mutaza na $100 ateka deja fumbwa kandenga bi fumbwa na ye eza fumbwa mo ya kitoko eza fumbwa moko ya malonga bino batu boza libanda mboka to benga bino ba oba yaka baza bezo kolia fumbwa mesa yango la personnalité TV esi elakisi bino pona kosomba fumbwa ndeka na ebisaka na bino wenze ezara munene wenze za munene tozaki bongo na mesa ya fumbwa tozaki na mesa ya bambinzo siko tokomi na mesa sika wapi boteka bepisi oyo kokozwela bepisi na yo babiloko ya mike pona kolambela fumbwa pona kolambela mbinzo pona kolambela na mayebo nde na lobaka na la personnalité TV tomema bino ti na ti to lakisa bino biloko o ya kitoko o bozala jamais dessus eza ba réalité ya Kinshasa ndeni biloko na Kinshasa eteka maka. Sans plus tarder toza na mama na biso azoteka azana ba mafuta ya mbila azana huile azana ba matungulu ya bien azana ba mungu aza presque na ba biloko nyonso. Sans plus tarder mbote ba kombo nani kombo na ngama Marceline tomoni na mesa na yo oteka ba mafuta mbila ba huile ba matungulu ba tomate ba mafuta mbila na bino boteka yango 1 litre toteka coca na 500 francs bongo 1 litre de 1 litre demi eza na 2500 moni 1 litre mafuta mbila eza na $1 ya pamba ozwa 1 litre mafuta mbila mama so mutu alinga somba 5 litre mafuta mbila boteka totekaka
Tekango à peu près 6500. Pour Ozwa, mafuta mbila, babi 6500 francs, donc 6500 francs, ils en a $3. Wana Ozwa, point dollar, ils en a $3.5. Wana Ozwa, mafuta mbila yaki toko, olambela pondu, okolambela fumbwa, olambela, eloko nyonso okozanango besoin. Maman, bongo ba boîte na bino ya ba tomate boteka. En tout cas, boîte à tomates, ils ont komata, biso somba na 300 francs, 400 francs. Boîte ya tomate soki ozana $1 ou ezana valeur ya 2000 francs. Okozwa 6 boîtes ya tomate. Ozwa 6 boîtes ya tomate oyo okolambela okokipe kolambela ngo pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 4 jours. Maman bongo ba matungulu no minene o tiango moko na kwa. Matungulu ya minene eza ya 200 ezali, ya 300 ezali, ya ba 400 francs lokola boye eza pe 400 francs ezali. Tomoni soki pe ozana $3 to ozana $1 okozwa matungulu 5 ya minene ya bien. En tout cas eza mesa moko ya bien sika o bosomba bepisa aza na ba tomate mbuma aza proske na babiloko nyonso o bozala jamais dessus. Vraiment na balandi nyonso ya la personnalité. Tozo continuer mesa eza wenze eza munene tozo continuer toza bongo na mesa ya fufu. Toyebi ke bino libanda mboka mwa fufu ezalaka mwa pasi mwa masango penza ezalaka pe mwa pasi mais biso na kin nyonso to eza nango possible. Toza bongo na mesa ya fufu to solola na mama to yoka ye ayebisa biso ateka ba fufu na ye combien asombela rango pe kote nini. Mbote mama. Mbote mama. Kombo nani? Matimba. Mama Timba, ba fufu na yo teka rango combien? 1200. 1200 wana eza romi eza sakombi eza ekolo. Bongo o etali masango o eza fufu eza masango to moni 2 mesa masango teka. Nyonso teka talo moko. Na masango na fufu nyonso eza ka prix moko. O eza primo na ndeni donc c'est eza primo na ndeni c'est que na masango na fufu bo sombela ngo primo ko te masango to somba na liboko mpongo ebele koteka la biso nde mpongo eza muke na ndeni yo sombi masango na mbongo ebele oteki yango primo ko na fufu est-ce que kendaka nango bien bakiya basate koteka la biso eza passe makasi soki muto alingi somba fufu ya ebele ana besoin asomba fufu banika ya ebele net katikati ya basak oteka bazalaka te tenga na tuni soko oteka na mwana bango te bazalaka te soki okoki kotekela mutu aza libanda aye aza besoin asomba fufu ya ebele o banika oteka bazalaka te. Bon banda mama abandi mombungu ne ya fufu balanza la personnalité TV nano zuite ba client o bakoki osomba fufu ya ebele mbala moko mais abi atekaka ekolo na ye ya fufu na $1 ekolo masango pe batekango na $1 donc soza na $1 olia fufu olia na masango mais dommage abi na kutana batu oyo basomba penza ya ebele te. Balanza la personnalité TV nebi boza ebele bozotala bokoti déjà bozotala ambiance a wenzende nini ezalaka ezamalamu oyepe na kino za na poso olia fufu o contacter na la personnalité TV to memo depa tie pa mama osombele pe fufu ya ebele osombele pe masango ya ebele mama pe asepela vraiment ya bino ya wana tozokoba na émission de kana lobaka ti na ti wana ez ambiance ya émission na biso do tozokoba ti na ti toko bakola kisabino vraiment toza toujours na kata wenze bozala toujours branché na la personnalité TV. Tozo continuer na émission na bino bolinga mingi ya la personnalité TV. Tolongwe na mesa fufu tokomi siko na makala mais pe na makala toza pe na bandunda tozana makala mais tomona makala baza pe na mbinzo na bango pe bazoteka eza na tantine moya kitoko bosepela komona aoteka na ende balobaka kala ingangu kala technique mbote mama na mbote mama kombo nanyo nanga Dio Grâce yebisa biso yebisa balanza biso la personnalité TV tomoni oteka makala no oteka ngo combien
Bon, nateka makala nga 500 300 mutami ifapi na tsaka. Maman na biso ateka makala na ye e bandi na 500 francs. Mais pour na bino batu boza libanda mboka tolobela mingi ba $1 ba $2 makala na ye ateka ngo e bandi na ba $2. Tomoni que na $1 ozwa 4 sachets ya ba marque oyo. Donc ozala jamais desi okolambela osilisi pe kolambela mususu etikali mama siko osomba makala na yo ndenge nini po okanga yango na ba monta oya ba 500. Bon, et là ça dépend basaki ba mikolo to ana mbula to soma makala cher to okanga pe kala ndenga mukie kaka. E bongo to mona mpandi oteka pe na mbinzo ngo eza peka ye. Zengai. Seke yo linga mbongo mingi Mama mkilo so limbongo to za muto okufa. Ba mbinzo na siko oteka ngo basakombi. Naoteka sakombi oyo, naoteka ngo 2000, oyo 1000 francs, oyo 500 francs. Aoteka sakombi na ya mbinzo, aoteka yango na $1 oyo eza 2000 francs. So oza na $1 ozwa sakombi mobimba ya mbinzo. Donc ozala jamais desi. Yazane mwasi mbongo, mwasi makasa lukara vraiment mbongo. Aoteka na mbinzo na makala ndeka bomoni na mesa na ye. En tout cas bozala jamais desi. Toza toujours na kati ya wenze. Na ebi biloko oyo na lakisi bino wana bolingango mingi. Ebongo toyo lakisa bino siko ba mesa et siko ba oteka ndunda. Ba oteka légumes, ba oteka ba biloko moko ya kitoko sans plus tarder nga linga to sala ba découverte ensemble na bino elongo na ba mama na nga vendeuse oyo ba oteka mbote mama. Mbote yaya. Tomonyo ozoteka bandunda moya kitoko penado ya kitoko na sepeli nango makasi otiango ba mipiku combien? Mipiku totie 500 300. Donc mupiku ya ndunda soki oza na $1 ozwa ba mipiku oyo wa kitoko oyo okozwa mupiku oyo ya kitoko oyo soko oza na $1 okozwa yango 4. Ozala jamais desi okolia ndunda ya kitoko nulle part okolia ngo kaka na Kinshasa. Benga la personnalité TV ozala jamais desi. Mama nanga bandunda na bino obosombela ngo bakote. Tosomba kota nzili sekomafu nsele toyaka na ba transport to pesa ke belé to futa ke belé kudu lelo ngana dépenser belé. Transe 5000 awe kena ekengai na wuti nsele na yena ngo. Tala nan population ya biloko ezo ya awa na kisasa tozo kemba koteke zate. Tala nan tozo souffrir na mboko tozo kende wapi tozo bandela wapi. Siko nde bokenda kosomba kuna na ntele na njil na basekoma fu bosomba ngo na ba mikala ya munene mbala moko to bino pe bosomba kana ba mipiko. Tosomba na mikala 50000. Tosomba kango 50000 oyo kanza mususu ozipe ata 50000 yango te okweli susu koteke ezate. Wana ezaki doléance ya mama eza mwa pasi baoteka azoteka ndunda abiye akenda kosomba ngo na sekoma fakenda kosomba na njil bakenda kosomba na ntele wapi basomba na ba mikala po e permettre bango bakanga yango batia yango na ba détail vraiment na bino balanza la personnalité na bi que bozali ebele pona kolanda soko lingi olia ndunda ya kitoko olnyoso mandunda na niveau ya mikala. Donc cette fois-ci mikolo koya no la kisabino ba mikale sika wapi bandunda na biso ezala kesika bosombela yango na ba prix de gros soko lingi détail mama na biso aza awa otekelo bandunda moko ya kitoko obozala jamais desi okolia yango okozana problème te. Merci à trop na balanzi à la personnalité TV Nobiko Bozaki et belé pour nous causer la toujours mission na bino ou la personnalité TV et la kisara bino bilo kwa kitoko kande tolobaka la personnalité TV bozala jamais dessus parce que tomé ma bino ti na ti nebi keba na kisenso belé bazé ko sepela ba o ba uta na coin ya cimetière bazé ko sepela ba o ba uta na wenze ya bambu baza vraiment ya ko sepela pona kotala biloko na bino kitoko nde toloba biso tolakisa bino
nati cette fois-ci dans semaine aussi la té boza la brancher boza la connecter bozwa bongo ba mikala esika owapi kosombela penza ndunda osombela pondu osombela matembele na mikala na primoko oeza abordable elongo na ba mama maraîchère. Merci à trop nabi bozaki ebele, merci na meti oyo azo sala vraiment bilili na biso na Kinshasa et comme la bino bandeko na biso la personnalité TV na niveau ya poto. Merci na bandeko nyonso o ba sepelaka ko soutenir o ba lingaka la personnalité TV MBC bazabakana ya mo général John Kimbambu ba diva Westwood maboko banki ya Givwa mana London City Arlette Matoko Yabino Yangoyo la personnalité TV boko ba toujours ko soutenir chaîne Abino Bozala jamais des singana bino to monani.